Na tuninga et tu as besoin d'évoluer. Na yo tuninga koki. Voilà. Na oyemba te na studio te na bando tubaka ba dédicace. Yo bani mamo. So permettre na tuna ba onga ina. Te bandi kombo moya bato bana succès te ba jeune talent. Okopana bato yo na mbogo yo ba betaka te. Bazaka na ba concert internet na ba buzz te. Na biso miel de son kalata yo pesa pe eloko. Est-ce que bozo pesa ba chance ou comment? Bo chance biso ndo pesa. Chance dans Nzambe. Tant mukolo mutabota mako da chance na Nzamba pesa yo. Biso te muto pesa chance. Donc awa pelane na ofula mutu te. Na boyi. Donc musique ndeza nezo songa to bani na Zénith de Paris, mais na tourner wana toke ba Londres, toke ba Suisse, toke ba Allemagne, toke ne ba Hollande, toke ba Suède. Atala niveau, mutu mususu wana niveau na ngate na ko répondre te. Ko pa biso bani musalo kala. So natali petit moi msu amayanzi, petit moi nzala, petit moi kwanga na dendo, petit moi zo luka succès, petit moi zo linga ba chaika. To répondre tout le monde, no gite to répondre le monde entier. Voilà, wera za lelo la minute so fingi wera te ofinga nani. Batu tu ba yebi ke fo finga wera po ozo vi po ba chaoka. Même l'internet so tangi komba wera te rien. Lelo Blanchard Mosaka a osé to soutenir honorable Blanchard Mosaka, pourquoi pas. Donc ça va de compte à place où on a autour le béato fongol moi mingi vraiment n'engana e bakaka et puis ba fan na bino ya maison même ba fan o la musique congolaise de partout ba ça peut pour ça ba découvrir vraiment est-ce que ouais ranson nenga yo promettre bon Zénith de Paris et ça une chance vraiment aussi mba vu que na temps na ye pas osala déjà moko o a se figurer na kati ya gouvernement congolais est-ce que ba on peut c'est une chance wana ya ko beta na libanda ndenge ba intercala bango ba intercala na ezate yana bato musu bana politique ba pe ba professeur bagenda otangisa est-ce que bogenda okanga bana ba campus te déjà comme député comme ministre otangisa te non rien à voir a rosa na ye député mazape artiste et musicien musa na otika ngote a obeta donde o mona pe ba docteur musu a rosa na 4 hôpital agenda traiter na mama im a traiter na ngalema a traiter na polyclinique moso na banda la traiter yango wana. Parce que ça va écouter depuis tant de sona oyo mambwane ando sala matumona ke ba mission biso ba se réserver na bango ba boya na bango tcha libaya na basala minene net ba Zénith wana na ba Europe wana parce que ba réalité o le kawana. Maintenant avec quelle conviction o jouer en son pour que cette fois-ci a signé sous Zénith de Paris. A signé te a beta pour le seul mission beta Zénith mbalebele. Ouais rason a beta 8 fois Zénith. 8 fois. Dans ce moment compté, qu'il y a un Zénith, il a battu record le roi Ouérazate. Ouérazate a battu Bercy, a battu Palais des Sports, a battu Cirque Royal, a battu Salaminene. Vous comprenez que non? Tilelo, Stade des Martyrs, ils ont un Congo. Nani a osé soit que nous bêta. Ouérazate a battu Stade des Martyrs. Ouérazate a battu Palais du Peuple. Ouérazate dans Maram Ouérazala, il a rien à prouver. Donc, qu'est-ce signé Zénith non? Ouérazate a mutoyo. Azoyande ko beta dazo ko délivrer Zénith pour appeler sa artiste mususu ko chance ba ba beta angote ba ba yo ko ngo na sango ba ba beta ka ba tondi sara bien te ba ya ko tondi sa pe soudan we rason ya le quoi moi réconciliation moko entre nous les Congolais ne ba lo ba lelen ça c'est la en famille we rason atali ke lona minito biso na bande ko na biso ba diaspora to na problème te je me souviens sanga me sankara bino ba diaspora bolinga suto to beta ponga na diaspora na mona poto ndo telemi na ba otemena na parisien. Mais dans la mission de service, ça na wenge. Donc, ouais, 50 comment tu peux me dangam. Tu ngala mona poto, donc rien à voir. Et puis mona poto mais nationalité congolaise. Na congolais, na peu français. Donc là on a minute yo, bah tu faut pas comprendre que biso ba diaspora totalagi to bité eta ke bana poto na ba réunion, même na ba Serge Wallace, to na ba réunion na ba Rodi Fula, to na ba réunion na ba Rabi Masikini. Tu as une réunion na Gauthier Bilaou, tu as une réunion na Batebele, Trésor Bilingi, tu fanda ki ba Robingele ba tout. Tu dis que non, pourquoi pas, tu fanda, tu solo là. Donc tu solo là déjà makambwango. Dans musique des années zosonga, tu bani na Zénith de Paris, mais na tourner wana tu ba Londres, tu ba Suisse, tu ba Allemagne, tu ba Hollande, tu ba Suède, tu par-ci par-là partout. Donc avec Ouérazate, bon mon que bana poto pe bana besoin bana belé lelo ba botami lelo ba comme na ba jini depuis musique beta souste lelo so 17 ans so qui combien temps bana ana pe ba koli pe bana besoin ba kota pe musique ba yoka pe ba masolo
Pota ba vacances ba yaka ba kermesse ba zokota ba zo makambezo betama ba pe na besoin pe ba vivre ambiance wana to privé pe ba to mususu pe nini te pona ba to mususu pe kala ba to simba mbongo ba ki concert lelo ba kwea ba to mususu ba ndo simba mbongo lelo ba pe faut savourer ba ko pe lengi wana vie ya moni wera to beta to signer c'est ni mais tozo ya ndeko on a bien signé par rapport à Tanio so ba vandaki bande na bango boya ko kende obeta pour éviter ba marambo wana ko éviter ko tagi mot d'ordre ba combattant ba lobeke ba boy musique beta na espace Schengen mais les États-Unis ils ont un problème te ba Canada ba un problème te on comprend c'est ba combattant a changer vie a vie net ndeni kende obie zaki mot d'ordre na bango c'est ba retirer parole mot d'ordre ba na ba point na bango ba linga qui est changé. Mais là, on a minute, ce n'est pas le cas parce que l'élection est salama démocratiquement, et salama pacifiquement. L'élection à Moro, on a minute, et salama normal. Tant que l'élection est salama normal, on va continuer à Mboka, on a peine associé à Mboka, on organiser on a bien. Bon, biso qu'est-ce qu'on a à voir na maramba oya ko beta maramba musique. Tu comprends? Donc par là, on est en à Tchède Alibaya. Ça concert Moro donc. Il y a retrouvailles, réconciliation que tu as retrouvailles na bandeko. Vous comprenez? Pour poto tozana biso to bana poto pe bazana ba bi neme ba artiste té. Bazaki na makambo bango ba s'opposaki. Donc voilà, mais là na minute na décembre maramnyo ce sili. Ya biso ba 2018 les cas. Bien 2019, janvier déjà 2019, wera son na Zénith en tout cas bana poto bomba bambongo na bino. Nabike Gimalela le prince de la ville et on a baxé sous Bakar pour ta somba Bakar le wa Gimalela zati papa Natalia na Malamino abeta na Monaco talara mona papa mona joueur et puis Soraya Mapendo balobi deux fois airbag batiga yo po talara nani akokali susu. Vraiment, bien même les caméramans incontestés, là nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais toi, on a 50 mois, mais toi, pour ça, déjà, on a fait une émission. Là, je vois une fois encore, Gelo Umbaki Bokolo, je vois mon ami cher Henri Mundel en France, je vois Rolls Niance, maestro, autrement dit Sensei, toi, sur l'arabe, ma solo, vraiment, mon vieux Lulu Lokanga, Easy Cargo, toi, sur l'arabe, Sankara de Kunta. Sankara de Kunta, Kalatoe Bara, un porte-parole. Aza muto arata la télévision te pour na repesa ba sango ya mouvement na ye pour na repesa ba sango ya leader na ye tout le temps la semaine faut mona ye na ba émission pour repesa sango tout ça mais lelo Sankara de Kunta batu balobi ba comprendre vraiment le soute est-ce que Sankara de Kunta na maison mère auprès de Weranson azala kaka porte-parole to akoma ko assumer ba fonction mususu pe en dehors ya qui porte-parole. Ngana riche obenga ngango tout à l'heure na occupation pe belé lelo porte-parole na wenge zaka ngate bato baze belé ba Roger bazali ba papier le prince bazali ba Sediko bazali donc sogeza makambo presse bato bazali ba presse en ligne pe bazali oyo ba les fidèles de Werason bazali ba les amis de Werason bazali on nazo saluer président Dom na Lille et puis ba les combattants de Werason bazali ba les intimes de Werason. Oyo Léona Minito et Kambama pena batebele yango moni président Golf Kizola président ya tous les fan club na ndenge ujana président ya fan club Golf Kizola za wana pona batu nyonso ya fan club nyonso donc tozana batu ebele oyo Léona Minito oyo batu tu baebi babundara donc nga Sankara air moezake olena le kapena TV na kota na mission de service na kenda pe msuwera tininga kende makamobo ba contrat makamobo to abena makamba private pour na privat wera donc ezana makambe belé mais et là monsieur comment lembisa faut soulever on penengo tuni batom suba ebate presse ligne internet ezana tant boyaka po mutu o saline émission mais mutu la mto pe sombon problème ngwana bon ce que porte-parole ngo yo za obenga ya na volonté sala mampiaka moni pour musus faut la vérité que azampiaka porte-parole ngo sko tangu yo bengi obengi be fier mais ya mona ke yo ya fa pesola yo poza yo morote cameraman o boga o filmer biso pazana fo la ya net site na binote ke Patrick Mbuya azara bena we sanka ndeni na tindelo mwelo mo boy o moni niveau différence donc ya yé na innovation na mamba presse mukolo presse et comme la bino mais Patrick Mbuya pena tindi potango tindeli mutu mola azake kumse kutake mpiaka obika web sabino me bokomi wa biako dako mobenga bino pour ça l'émission
na to so comprendre mais lelo zake batu ba rapela donc bayena no donc il faut balia bayena na nzala bo sala ke bino nde bozana bozwa pe ba mbongo na ba vie boza pe na ba site o ba patron na bino bazali ba futa bino ce me ba patron ngo pourquoi pas bazwa rapé que non nde nini to chamwala mo boye na semaine oyo to yamba moi 5 invités to chata moi 500 to chata moi 50 c'est ba patron na bino ba site bana ba mbongo te ba faire souffrir bino pambo tamboli bo tina suwa nango zwa rien cameraman so mo la bando senga ba mbongo na ya bando lukele ninga olongwazo cameraman mususu yo journaliste so bandika revendiquer makambo na yo abando lukande ni na ocha mupanzi yango moni presse aline ebeba yango moni ba porte parole ebele ba okima bino yango moni problème eza na ba porte parole la lokane ba bisote ngana za na kosata 1 million d'émissions na yebika na bando libérer ba batu ponga na mtala na mbongo riche mais ce que porte parole mususu ko ane na balarte obi artiste mususu abanine pesika obi artiste musupe azape mbau azale kama makelele mutu muso azaona internet elingaka baza besoin loba les programmes ngona faut ba patron ba site ba revoir na bino ndangwana so to longa na presse aline to na TV normal penenge zakana batu artiste bana ba clip na bango bana mangambele mais faut fouta ba régisseur il faut fouta ba chaîne wana so aza na mbongo te promotion na sane asali musique bien mana mbongo promotion te asuka omuna ote ezobeta te bon ngo yokani te promotion ezate pour promotion so sali promotion yango na musique na yo eyeba na yango na musique na yo évoluer donc ezala ba quelques points o batu faut ba revoir na kati soka to bongisi yango parce que ana Congo musique ya soutenir te ba futa na ba artiste te ko mbongo mo ebima ya ba artiste rien ezaka ba artiste nini musicien te ba artiste comédien pe bazali mais na ba artiste comédien ngo siko so asko bato musu bazawana so kutana saisa ya patron kutana soba patron mais bano kutana ba bato mususu a legandeni tu comprends donc il faut vraiment revoir problème de yango wana bato musu ba lekate ba musu ba rare ba musu nini kana ngate ponga rien à voir ngala za muto wera na fandi boneti bo alinga tinda nga Japon fona kozwa 18 ba mana minene bando mema bazelo na ba mabanga donc et bando zalana ka po aider population et puis atinda nga zo ba kara ba poubelle et puis atinda nga do makambeze belé on comprend donc voilà donc ya omoni nazo saluer pe mbala moko Junior Kimbuta donc Junior Kimbuta pena donc il a pc ba mbote le bogard hein donc rien à voir. Ouais, en tout cas, on a payé à Kana Bisso Tende Sankara de Kunta, à Loba. Donc, Bisso bien à part, na Bisso, au moins, partir Mbouya pas 5, le Mobutu de la presse, à ça, la paix que Moussa n'a absolument logique. Les gars, nous avons qui Sankara de Kunta, Loba. Donc, c'est-à-dire, na part, na Bisso Congo, Amérique, partir Mbouya qui est notre boss aussi, à valoriser Bisso, pour tout ça, traiter quand même, dans un peu en exception. Na bandeko mususu vraiment excusez-moi la traité tes mains na lobi au moins réalité rande Sankara de Kunta Ucho Loba Sankara de so la nibi on a même Trésor Kimbuta Patrick Kimbuta Junior Kimbuta famille wana zo sentir que bazala rabena na souci musique à Congo mona bazo sunga pe ba artiste donc en tout cas félicitations la famille Kimbuta na zo mona mbala moko Yandre Kimbuta yango le au sommet quoi. Ouais. Sankara de Kunta na part na biso pe ba chroniqueur ba journaliste oyo tu as retient bino micro pour tout n'a pas question pour na bopé ça à propos na bino o to ya rappel on a pour na repanza ben information à bino na ebité on tala musala na biso que ça soit à l'internet que ça soit même na ba TV na biso local donc on a musala na biso côté na biso à chroniqueur ndenge zo kendele même ba chroniqueur mibali que ça soit ya basi donc on a musala na biso kendele ni vraiment oyo monara eza bien oyo qui ko appuyer qui continuer et puis ni au monde mabe vraiment qui ko conseiller vraiment biso bandeko na pour que to arranger bino musala mineza bien te musala mineza robeba makasi musala mineza bena mabe yo kutu na moni excuse nga te pona kumisa yo bando tunanga na programme orchestre tuninga programme orchestre tuninga tala niveau na yo nengo kenango donc je te félicite mais mutu muso ya kamba mo bondeni fere bondeni ni balobina na beti nini neni balobina do yaza la besoin ko ta information te bo beta wapi bo sala nini ana besoin kamba moko aya na polémique na epo ana besoin polémique po epesa makambo epesa vie nzoka yango wana te na déontologie faut ba yeba makambo ndenge et puis ba site na mine saka ba promotion ba orchestre te ke ba zubina ba clip ba tout ba chango pe et sala net émission bo boko cham sous clip moi wera to banga ne droit d'auteur
lelo eza ndenge nde tosala émission boye bozwa mosu clip azenga luketu bobetiango badroit oyo ya clip azenga luketu ekelekaka mbala moko na compte ya wera ou compte ya organisme oyo bien mosu producteur oyo asalaki makambo ezala wa protéger badroit na ye po motu mosu abimisi mbongo me bino olingi bolia mbongo koleka na producteur problème yango wana donc yango moni problème toza nango donc bato mosu bazocomprendre te donc bato faut comprendre que faut sape promotion baartiste boza wana artiste mosu aza na studio alinga abimisa eloko so eza kaka bino mosala miso kaka ke bato baloba interview kaka ça sert à rien yango problème ya bino mpe ya nini et puis problème mosu eza ke bato ebele bolongwa bajournaliste bakoma baporte parole ya baorchestre omona oyo aza attaché de presse anani oyo aza nani donc mosala bino ebeba donc bino boya mpena na eloko ya malamu te ke tokolobaka eloko ya malamu te eloko ya malamu na internet aya nde kaka msu vitesse information mo nde tosali sikoyo moto amoni yango mbamo kala mingi te yango wana nde mwa vitesse et puis international bato baotala ke msu chaîne mwa congo ya local so eza internet te moto alibanda omona yango ndeni so eza msu na bacanal sat te information eza wana disponible tout le temps moto alingi akota amoni na yango ata combien de fois de reprise yango wana moto mosu mpe na basite na mina akoluka motu mso akoluka motu moko boye babungana akomone pa parti ya site donc faut pas comprendre que internet tozongoka te ezala na sens mo négatif faut internet mpe eza na basens positif bato bacomprendre mpe ke na minute oyo aparti internet tokoretrouve motu boye aparti internet libala mpe kosalama aparti internet coopération mo mpe moto akotya mpe eloko na ye na site na bino ke na oteka ndako mo mpe tekami na gombe mpo na bino donc tozwa yango bien so tozwa yango bien en tout cas eza nango bien sangaka de kunta ntango amonaka ke exemple chroniqueur moko to chroniqueuse moko asimbi micro pona lancera ba propos moi mabe pona leader moto mise moi munene ya Congo donc ça dit ming bato asala ba blog ani ming bandeko na biso chroniqueuse moi ke simba pe bo micro to asimne selfie na ka pona abanda na ko lancer peut-être un injure contre célébrité moi Congo contre musicien moi munene soit mutu moi munene ya Congo tango yo mona bon et ça la vraiment c'est tout à fait normal, je comprends. Son les aïté. Son maramba au sale les alagi. Qui n'en est bien. Marambo est et puis le lobo a combien de journalistes après Saline. Beaucoup ma 8000 et quelques. Na oba ebani na ba oba ebanité na ba sita nzala na ba sita lokuta na makambo tout. Donc boza tel me belé ba msuba ebanate. Ce que zo sikoyo ba portable na besoin des ala bo ba no bengo tongo chola le yaka presque bat internet de ba comment déranger mso na coopération mo zana ngo ba nini donc faut doit comprendre que bo chaka strictir na makambo moni Patrick Mbuya il faut féliciter Patrick Mbuya, faut féliciter donc tant de féliciter ba Patrick Mbuya basé belete ba konza ba site so pena ke ba strictira makambo na bango on comprend basé belete mais ba Polo Lenga bazali ba Congo promo na États-Unis bazali on doit sentir que bah si tes appels bien oh ben on a que organisation structurée mais bah te belé monsieur ce que ça que à faire une gars yep monsieur journaliste et pas Patimbu ya comme moi net moi atenga pena ça site na mais yebite Patimbu ya pas ça site au salagi nini problème ngo na donc botika pressé bo sala makambo bo zana na ba site ba batu bo travailler normal Sankara de Kunta on a mato chité na biso Sankara de Kunta to ebi ke et même na émission de talent trop le bango que ceux qui simbi we ranson en tout cas yo s'en charger na mais tout monde ba chroniquer zebelo ba tena même ba propos na ba be makasi et vers we ranson oh ba kenda même directement de que ba na ben injure vraiment pas ya grande personne de ranson va toucher vraiment yemo Igo de Afro a vraiment une grande personne la musique congolaise pourquoi pas dire même que on appelle déjà légende vivant donc on appelle légende vivant disons mais ils chroniqueuse et salama déjà que tout le monde chroniqueuse ma à tenir ba propos ma bé envers yé voir même que M direct pour un selfie azo finga tolo ba maloba moi ma bé contre ranson mais Sankara de Kunta a répondu à bête tolo belote et ça la dire quoi ata la niveau mutu mususu na niveau na ngate na ko répondre te ko pa biso bani musalo kala so na tali petit moi msu amayanzi petit moi nzala petit moi kwanga na dendo petit moi zo luka succès petit moi zo linga ba chaika to ko répondre tout le monde te no gite to répondre le monde entier oui raza star
c'est tout à fait normal. Batumsu ba relobele bien, bamsu ba relobele mabe, bamsu ba bota jalousie, bamsu ba monage ndeni asila raté et comme on mais en tout cas voilà wera za lelo la minute so fingi wera te ofinga nani. Batutu ba yebi ke fo finga wera po ozwa vi po ba chaoka. Même l'internet so tangi komba wera te rien. Donc yango moni ba te belé ba sala on ngwana. Mais ça ba leader na mande batinda bango y a pas de problème nga tona so la tala ngwana so na moni na yebi ke bon. Tango moeda msumtatinda ronga mona gogole ta golela donc ezakali kambatan vous comprenez mais en tout cas eloko comme sabiso zate mais na émission là nga pati mbu ya tindeli vraiment en dirait que émission ba tobe samala sanga de kunta wewa riche donc moi le rango vraiment ngwana sanga de kunta bon comprendre ce qu'on a minute on a lancé l'émission na site batindeli ngambon. Botala siko Patrick Mbuya niveau makam bosiko basita boye muto boya tendeni batindeli ngambongo bino tinda mbongo te bozolo balobe belé oh ba patron ba site voilà bino lelo te botiko kosa biso Patrick Mbuya leki bino tout do tala niveau on comprend donc ngaba mbongo ba patron na zolo ba de la nation atindela ngala eloko ba polo lenga tindala eloko la nani patron na biso ya nini ya Congo promo atinda bala tozwa on comprend donc bateau exemple lozo sentir que ba patron solo bateau boyo ko sa ba komba patron kwanga na dendo ba site ko nyokola bana bato bo futaka bango te bo tambusa ba na Congo et bien te bo gentité talambongo ngona ko tsona poche Patrick Mbuya prêtre vraiment ça de goûter pour chuter peut-être ma dernière question ba mission so ba uta la maison mère o bazo évoluer na carrière na bango moko misu bazana ba orchestre na bango moko misu ba beti pe déjà ba album ningo mona bango nyonso ande bazo évoluer oyo mayo zo mona ke azo kende vraiment ndenge sengeli soki ko tanga vraiment kombo ezana bazana bango belé bazé belé orchestre mona ba Congo ba jeune mo ba bimi ba oyemba bien na mbanzangu et puis kibinda nkoya dudu kibinda que je sali on beta ba évoluer na bango bien. Et puis ma belle liste lelo que son âme repose à paix mais soso pembe rena zali bazo beta bien ba ma belle liste de ngeta auta maison mère auto nanga ba miseni bazo évoluer bien ba évoluer bien ba parmi ba o ba uta maison mère et wa uta maison mère auta wengera ti ba uta ma maison mère wenge ngane na tuni o ba uti maison mère na bandeli lelo kwa ba manda chante lelo papa Lutumba tigeli bana oke ga chanteur so manda chanta sala vocal wenda kala uzola kate nde ba miseto ba bimate mais lelo manda chante et au salage bana oke ta confiance en papa Lutumba pesier c'est pas donner n'importe qui en tout cas félicitations à manda chante a évolué bien et puis so total sous Fabrigaz a évolué bien so total sur Robino Mundi ba évolué bien total nani depuis que Pomba a évolué bien. Il n'y a pas de problème. Héritier Atanabe. Na tuniga héritier Atanabe so évoluer. Na yo tuninga koki. Voilà. Na oyemba te na studio te na bando tuba ba dédicace. Na ba to comme la souka ta. Nga tous et aussi ça moi ambiance vraiment parce que bana ambiance te ils sont permettre na tout na bon tout. Yo bani maman. Ils permettre na tout na ba o ngai na. Te bandi kombo moya bato bana succès te ba jeune talent. Okopana bato yo na mbogo yo ba betaka te bazaka na ba concert internet na ba buzz te ngana solo no musique solo Fabrigaz aleki bango tout Robino aleki bango ba déplique so che ba JDT molopwe ozo sentir que non ti lelo azala kaka de yango wana okopana bato basila pe bazali na liste lokwa basele yo asila do yelo kwa neti na ba bato ba kufa do considérer ba ndenge moko eloko ba siège mabela asila malgré la face à Mikata Loso. Et alors on a banani ba onani. Ba Jomo boy J3 boy. Ara Janspile boy. Atare pas Dolph boy. Alobela makambo Dolph te. Alobela makambo ya wera. Da comprendre pe ba mission tende bazo ya ba pe la succès. On comprend ba kanga ndo ki kala na kitoki mos. Donc il faut pas comprendre que lelo ya ba mission ba sila. Ya ba mission msu ba yana impolitesse et boma bango DJ Mike Fly. Donc il faut pas comprendre ndeni ni makambo ezali mais en tout cas on a besoin miel de son caractère au PSP et loco. Est-ce que vous avez PSP la chance ou comment? Bon chance besoin de PSP. Chance dans Zambet. Tant mukolo mutabota mako da chance na Nzamba pesa yo. Biso tem to pesa chance. Donc ah apelane na na ofula mutute. Na boy.
Vraiment, merci beaucoup, Sangara de Kunta. Là, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. J'aimerais que un mot de la fin. Peut-être que nous sommes Sengagina tout na tout nité vu que déjà atteint Kennedy tout le monde a eu lumière du jour comme nous déjà au Kita. Pour la ratoka émission, vraiment na likolinga osa oloba mot de la fin non. Oh mona gezangi au compléter en kaka et puis au lekimba mona ba dédicace non. Bon ezangi ka tunenga ba jeep te na zalango jeep nanga na jeep madame. Donc yango ndezangaki parce que otuninga pe bamboa te balia koleka batu na ndako 3 mbola nga balia koleka batu na ndako tunenga te yango ne ba question ezangaki et puis otuninga te ndeni bana bazongi classe Sam Samantha Monique Samuel parents français olona minute bazwaki da western na bango makambutu kitoko donc voilà et puis otuninga madame te soka za na kisasa obiaza na États-Unis ali dia de l'américaine hein donc madame légitime olona minute deux fois te kanga masolo so monita ya mwana mwasi na raso na kati pongi na tali bongo yo Seigneur au secours donc deux fois te donc merci en tout cas pour le programme ndeto zaboye wenge musique maison mais c'est la formidable zoya bon mona rande ni maramuto ezala donc maramuto pepele donc voilà ba cover Moussa hein cover Moussa donc sika zali na ebi gazo préparé déjà donc maramuto kitoko ba mobola de cabine d'abadi na kisasa. Donc en tout cas Marambutu golf qui ont la dégâts matériels et puis na sanité sonae Marc Claudine Kinoa ba Christian Kinoa na passivement ba mbote na bana poto tout ba Chuchu Lwambo ba Mama Wiva donc ba tout nyoso ba na ba poto wana zo sensi pena que non des fois te ba fait na so ba Pierrot le blanc to na ba mboko ya na ba évoque danger et puis pourquoi pas ba Frida Kamba Majoie Alain Mouela ba lobi la guerre de 100 ans et puis ba Patrick Tamor ba Milon Tsasa ba Mike Longange déjà de Barikulumu donc tout ba massa tout na pesi ba mbote ba Jomo Dango ki Kaspey so na esko na nenga Belgique chiba su balobe bendesima tarmac et puis na Bossanité Percy Tumba félicitations na mariage na yo et puis nazo profiter so pesa pe félicitations na Roger Kalala o sa mariage na ye deux fois te et puis Tendai Maboko Bank balobi mama Rachel Tendai ayaki vacances na kisasa memira mbongo ebele azo kaba azo pesa mutema malamu mariage na chance de deux fois et puis na Bossanité yemoko Raoul Minga balobi Raoul Minga balobi na pesivement bambote na pesi bambote na ya lycéen bata et puis na pesi bambote na Simplice bata le leader na yesu ya Willy etoka balobi deux fois na pesivement bambote na ya Willy etoka et puis so na zongi mbala mona zomona Alain Poto masananga mi d'avance na pesi Alain Poto bambote wana na Brazzaville so na kiti mbala moko na Suisse na zomona Popi Sungu na Suisse na moni mbala moko batutu ye moko donc batutu na Suisse wana kitoko et puis na esko na ndenge ya États-Unis Nana Benga petite sœur na ngai motema Dadi Bimba Jelingangu ya Karine Ngangu na Bossanité to na yembala moko talaka mutazo kosa batu trop Caleb Lola zo kosa biso trop bon c'est pas grave ala on Caleb Lola ko kosa ba ndeko c'est pas bien ils a bien vraiment na ndenge niveau na yo. Donc voilà quoi talaka ba fondation ezali ba donc un chez moi kano ezali makambutu sodo ko sabiso ba sanka Caleb Lola mabe makasi on a rêvé sur internet et puis so na yesu nazo mona mbala moko Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko na moni mbala moko Junior Tunga na Las Vegas Papi Nchasa sans oublier Apocalypse Bella na Koti Siko le professeur Gilles Eyale le professeur Gilles Eyale en tout cas deux fois et puis na yesu ba kotake na mona Jigal Nzau na moni mbala moko na ke kota ba Kampala na zomona mbala moko Pito Lukaya na katsa Kampala la référence de Kampala na pesi bambote Papi Boulere Bouda Kelvis Nkoyi balobi patron a muninga na hote Kelvis Nkoyi bambote et puis Polé Wanga immortel Dr Kongolo wana kota likolo sans oublier Hakim Saloumou le Neymar na epena Arnaud Mandala muta famille royale ozo senti pena ke ba Eric Mandala deux fois président Moïse na festa donc batu nyonso mamoni kinke oh nyonso na saluer na ba na saluer te à la prochaine na ebige makambutu eza vraiment kitoko donc voilà Nes Makia Didier Taba papa na Jonathan balobi mutamema famille mobimba na poto bona silisi pas sanga de kunte lo mo suka ka ravo obeta no lo no suka obeta wana e linga ka ndete o sola boye pona bana poto mo senga ki vraiment na tune loko ba bisanga de kunta tellement wera to ebi na biso déjà que ye ko zwana ye na élection za ngoku déjà ne tjazui na ye est-ce que sanga de kunta ko kabela voix na ye pas collègue na ye Blanchard Mosaka on a ka ba souvent ndeni o voter Blanchard Mosaka ba porte-parole ba soutenir Blanchard Mosaka, il y a problème.
soutenir ndenge moko pe bato ba soutenir pe bato nyonso ba postuler eza problème te biso za fierté eza ndenge wana Mobutu aki journaliste comme président lelo porte-parole King Tekila yaka bo akataki yango lelo Blanchard Mosaka a osé to soutenir honorable Blanchard Mosaka pourquoi pas to soutenir obligé ouais les cas on a mot de la fin en tout cas mot de la fin en tout cas na pessimement pas ta maman pasteur mbote na saluer nzonga wera Seigneur saluer ma papa ya wera saluer tous les bandas kwa wera les seuls artistes la banda ko belé et puis na saluer ba jeep na ngai na saluer les sous apocalypse belle balobi deux fois te et puis les passe bambongo na jobo na saluer casque serré comme ta sombi rôle sa chère deux fois te et puis na saluer les sous ye moko Tony Mayoka qui vous a dit qu'Afrique d'ici de mbongo la raté ba continent ngo bazali na saluer bango en tout cas voilà quoi en tout cas na saluer frère Patrice Bible na ye au Seigneur na saluer les sous Ginkoi na saluer ya Jonas Mbese motema arla ba diamana Canada na saluer Guy Bajolour et puis na saluer les sous bato nyonso oyo balandaka Sankara de Kunta merci beaucoup en tout cas talaka sito yo hein Congo Amérique mère na biso comme nani Divine Meke il y aura déjà Divine Meke donc Divine Meke hein donc elle est belle comme la Belgique, elle est belle comme États-Unis, elle est belle comme Canada. Donc Divine Meke, Batela Patrick Mbouya, Talara Moubali Taï, Azanga Libomoulaï, hein, on sentit que deux fois. En tout cas, famille Mbouya Mobimba, merci à trop, Naïbig, sitôt fait que Liboso fait continuer, et ça l'ira bien, donc merci beaucoup. Nathan Obo disposé pour nous Lukanga, et puis Ngapeta on a disposé pour Nabino, pour bateau Bazali Banda base sur information, il y a bien, Papi Messi. Angola, en tout cas, Nabi Papi Messi, deux fois tête, Tilelo, Mutazo Koka Papi Messi, Azate. Merci beaucoup en tout cas. Nande Boyako Talanga, Nande Bena Boyaki, Nabi à la prochaine, Maramunyo so Ezalasu Kitoko, Talara. Merci beaucoup, vraiment, Sankara de Kunta, Wewa riche. Pour attendre, on peut se biso. Là, c'était Congo América TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit, Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale. Ndebo aura une émission, jeune moi, sur la bien vraiment, oh, ça l'a acquis, bien bravo, vivre bien, fout à moi parler, à ça un peu moins présentable, quoi. Pendant, bon, rara, pour te bêter, à moi, fil à lancer, moi, puis, mbemba, obenda, et ça, beaucoup, c'est quand Patrick Mbouya, pour moi, body, moi, soit à la vraiment ndenga bolingara bana poto partout dans le monde olinga to zalela bino devant ba etando ike na bino donc bokasika ya Patrick Mbouya. Là je vois mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo le na ben on boit vraiment souka, c'est-à-dire tellement que Sankara de Kunta wewa tala maradi début à la fin donc na be que ma banga nyoso borozongo après avoir consommé l'émission donc je vois Willy Lukanga Easy Cargo, je vois ma grande sœur Papa Del Mbongo na kata Canada, je vois HK Diogo Lumière d'Afrique Nakaja Soudaf, la joie Mouzese, Nakaja Soudaf, voilà, je vois Santos Antonio, Nakaja États-Unis, Nakaja Kini Okara, Gelo Umbaki Bokolo, Juvenal Mboula, les jeunes hommes en couleur, Penene Zara, Namama Tekla, malgré Pia Mbemba, Ningsara, Moutuso, Naboakayo, Yomoko Mayeba, Pia Mbemba, les caméramens incontestables, de Sansaka Marambu, Oh Bozomona, je vois Onel Pambo, mon confrère privé, Wana Yamotema, je vois Rolls Niance, Maestro autrement dit Sensei, je vois Francesco Badive a bien la la TNT donc soit l'andika boy fa benga pena batu ba Olanda cette fois-ci la personne Sankara de Kunta nebi que vous avez satisfait. Je vois mon petit Henri Play donc na moni Sandra Lando on de la part vraiment depuis même à Miss Njengo vraiment on a pi même donc inga tozala mabona tozala vraiment boy na caméraman na ngai derdia voilà vraiment pour aujourd'hui nous avons monitorer en pleine ville place où Sankara de Kunta zoranément mon pépé la place moi classe vraiment boy biso tambola partout tout ça la musala tout là ça peut image Kinshasa tout là ça vraiment image Kin na nenga bien et ça te faut kanga mangala ba kwa mo boy mambo za fo pour na image mboka ke na mabe non mboka vraiment ça ba place qui toko makasi boy net place vraiment tout ça la principale vraiment boulevard du 30 juin donc mambo mais les qui avec ambiance
pour Monica qui est mambo vraiment les qui ndenge bolingaka. Mais restez toujours branchés, restez scotchés, vraiment abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo America TV et vous serez jamais déçus. Wando Zoara Biloro de la part de BBM Bravo, et le premier artiste à la presse congolaise. Wando Zoara Biloro de la part de lui-même Patrick Mbouya Pat 5 et Bongo. Namona sima caméra puis mbemba les caméras incontesté a pesaka ngaba image on a lingara vraiment pour aujourd'hui ensemble avec lui seulement puis mbemba les caméramans incontestés nous vous disons bye et au prochain numéro.